bozomona photo ya bozoloba nini sikoyo Angelique la chose ozomona ozokanisa nini ba meilleur moment ya vie na yo kozala na icône ebongo yo Yvette Okapi omoni awa camarade ozali na ye omonaki okochange ata na camarade moko te tala sourire ndenge ozoseka Yvette Okapi omoni awa ozalaki jeune oui olekaki la baronne kaka na 2 ans lelo oyo oleki na 31 ans omoni tala ndenge boza na ye bosentir ke bokomi na lole ba meilleur moment ya vie na bino eza ba meilleur moment ba oyo wana nyonso bovivra yango te Angelique la chose awa masala nyonso esili masala nyonso ekwei na mabele ba mabibi nyonso esili aleza ndenge wana na kombo munene babamba yo madame oza kosentir netika bazobengo première dame soki elengi sikoyo bilenge yango eza sikoyo ozosentir lisusu masada okosentir masada ya somo nango yo kuna la Yvette Okapi timi bilokos bilokos ekomi problème mpona kolokota okolokota wapi bozomona te bokodoka bon tokotala so bosali Angelique la chose makambo ya timiniki osila okende wapi bon à part kombo ya la baronne oyo esimba yo oyo epesa opema oyo epesa bavaccin oyo bakisa nini na likolo comme complément obakisa nini mpo kombo la baronne wana eza bilei ya mokolo na mokolo yango bokosalela chaque jour eza kaka bino te bato nyonso na biso mpe wana nde eza bilei ya mokolo na mokolo siko bokobakisa nini likolo boza eloko bakobakisa te Angelique la chose yo mpenza ozalaki ka madame elaki yo yo oza otanga combien $140,000 yaki 140 170 oyo otanga na public bon yo oza moto ya $140,000 c'est quoi la chose Angelique yo kuna ndeni ozaka mechola bon nayokaki yo neti ozolobaki obimaka na elongi ya baindien te komitungisa na yo te biso awa na poto tondimi obimaka mpe na elongi ya baindien mais bon biso mpe tomesana kobenga kombo wana te tobengaka bino bamvunzi donc elingi koloba boyeko mama bilokosi timi bilokosi ntango ozosala fiere ozolinga okumisa elongi na yo bien sûr ekomi elongi ya 63 ans problème te ezochange nango te eza toujours ya baindien mais bon benga yango bien mpo soki olobi eza elongi ya baindien wana eza bien oloba ngo na balabala na Congo mpo Congo bayebi soki olobi elongi ya baindien batali yo oui oza mpe na elongi ya baindien omoni kuna bakokomprendre mais soki ozotindela biso bato ya diaspora kolobaka no teke elongi ya baindien lobaka mbala moko elongi ya bamvunzi mpo biso wana kombo wana toyebi yango kaka na bato bavandaka kuna na Inde donc indien fo ozala no kaka na Inde soki oye kote kombo mosusu eza te mvunzi kaka
Donc yo mokolo oya yaka kopresente biso beauté no bamvunji. Eza bongo. Mais de toutes les façons, na 63 ans na mokolo oya nayebi te soki kokochange. Mais photo yo ezomelisa bino pema. Na tiango mpe na nko mpo botala. Bo sentir, bo imaginer jour yango, jour J. Ntango bozokanga bino photo olobi te toza top. Wana la chose madame ezanga ndenge naza boye passe partout naza madame na poto bazo respecte nga. Oyebi ke la chose basiri moko kutu olinga kolegisa olinga kokompare yo na tabo fatu. Quel risque. Bon, la baronne neyebi ntina explique apekisaki yo te. Ntango mosu apekisaki yo te mpo tia mosapi na mozindo oyeba ndenge ezalaka. Mawa la chose Angelica nanga ngabenga kososo wana mpe yaso kombono ambo yo kuna team bilokos. Bilokos eza te. Bon ya kotala foto oyo ekopesa mwa ba vrai moment. Na moment oyo nazosala video eza oyebi erne 2h du matin na oyo tokota na ndako na bitika na sala mpo nayebi minute oyo yo moto ya team bilokos ozosuba. Etokose poli. J'espère ozolota teke toza na nge mpo oza capable olota oza na papa robo bomeli ozobina oke toilette ozosuba nzoka na etoko na yo. Mama team bilokos te. Bozangi la baronne nakanisa bozangi ye mpo na libela. Oui, bino bokozangi mpo na libela bokomparaka bino na bamembre ya équipe nationale mosusu te. Bamembre ya équipe nationale mosusu neti baleketso ata bimine yuda ntango akolingami boma kati na koya alongoli esinga kati yango atiki ye vivant na pema alazongi na lisusu mami. Nene ya kelokelo ye kuta kenekene azaka wana ndenge aza wana alotaka la baronne chaque 2h du temps meme azotambola. Akokende te. Olingo oloba nini bino mibale yo Angelica la chose na team bilokos boni boloba nini eza mvutema kasi bino mpe po bamvute te eya bakisi edingwe eza nango na kamba boke na kamba kaka olati vert blanc osali neti ozotambola pembeni na mai oke na gauche kuna bisiki edingwe amelaki mai na kopo ye mpo omeli omwana se bakisi edingwe ya kuna ozwi yango ye nango te ori ozelaka edingwe apia yo moko okomi na edingwe. Ovute sikoyo bato bien. Bokemba bon totalaka nde bokemba tobenga na lingala bonyokama na kati internet. Donc mpona kolokota nanu bilokos bokemba surtout yo moto atim bilokos okolokota sikoyo oyo la chose mpona kolokota basoso. Nazolobela soso ya beton te basoso ya makolo soso moko boye epola eza likambo. Biso toyali awa mpona kotala bino mpe mpona konyokola bien sûr na kopopola. Boza na posa bofulama no tokopopola bino bozwi kimia bolali mwa pongi nsima ye moko la baron na ye apesi bino ngo na ndenge nsima abeteli bino pa mopepe koti bino pofulami. Mama team bilokos ndenge nini okenda kotala terrain na yo mama terrain
Babi ke terrain wana so ke talango 10 fois. Eza na mbongo so ya terrain mosusu eko visita bapamba transport. Okende na nini kutu? Nandimi tokende na transport moko. Okende na combien de transport? Pour louer express nandimi te. Bino boluaka express na 2 km. Nzela moko okende na makolo. Yo bengi yango express ochepe caméra. Mais bon, eza na ma bête. Bokemba vraiment. Bokemba go. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss.